Bruxelles, maman Martine Benginga, ndekona utaki tika pazana bana misatu. Akomi na villa kikwiti bandekona nga bandondo babomi. Oh, nazo pesa information réelle maman zana Bruxelles maman info yango ekomi. Mutazo me tribalisme wana nani comme nani Martin Fayulu. Même Bemba za tribalité. Même Matungula zana tribalité. Mais mutu azana nazo sala politique na kanda ya mutu. Comme on est Madidi. Mais faut na raconter Martin Fayulu na Sénégal. Donc aza origine bakuna ba Sénégal. Na kutane na somba vraiment pétrole na tosolango à la prochaine vraiment. Merci. Bye. Na ba Congo so ba fota Félix Tshisekedi te pour na caméra. Po nazol belo vérité c'est l'histoire. Ba bindigi ni Félix Tshisekedi yo ke sangana na caméra za traité. Félix Tshisekedi lui l'amour du Congo et du Congolais. FCC zangamba peuple te. Ya ngamba bana. Ezangambu ya ba Rwandais pour détruire la République démocratique du Congo. C'est le camp des Rwandais qui luttent contre les originaux. Félix Tshisekedi so azaki mal éduqué lokola Kabila. So azaki mal éduqué lokola ba Martin Fayulu. Mais le Congo epela moto. Dans le discours na en Angola peuple congolais. Alobi na Congo n'y aura pas les intouchables. O yibi mbonga l'état basali nini. Au revoir M. Kabila, au revoir Martin Fayulu avec la Mouka. Que Dieu vous maudisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Congo check TV. Merci beaucoup. Congo check TV. Merci beaucoup. Salut le monde, salut Nabandeko Nyonso Bozolanda Biso à travers le monde. Jerry Kobetox, votre humble serviteur. Moi, na mobali asa la rabino musala, moi na mobali apesa rabino basango. O ezoleka à travers le monde, o ezoleka à travers Congo RDC. Lelo toye lisusu na siège ya IDPS parce que tozo ya melabino moi na mboka moko o tokokota na kati tokosola na ye par rapport à actualité politique, par rapport à nyonso ezoleka na politique. Pour vous informer, kaka neti bozana biso elongo. Alors merci beaucoup na ba abonné nyonso ya Congo Check TV. Ba abonné nyonso bo continuer ko s'abonner aux vidéos tindela muninga, aux vidéos na WhatsApp na Facebook tindela muninga parce que to ça la binoka musala kaka yango nde ezo tinda biso to sala yango. Alors par rapport à l'actualité politique, to so kota na kati parce que to zana parti à pouvoir IDPS tozo konta na kati ko solola na mwana mboka Chole oyo lelo akoyebisa biso mayo to ngito tuna ye par rapport ya oyo FCC basali oyo ndeko Kabila sali a désigné Alexis Tambwe Mwamba oyo azala ba mandat d'arrêt oyo batangi na Bosco Tanganda oyo azala ba infraction est-ce que IDPS bakolingango yango tozokota na kati to solola parce que ndeko Kabila alobaka za na 15 personnes te ya ko travailler na bango mais lelo akomi ko tchaka ka bato oyo o alobaki baza mabe bazo sa ele mosala malamu te bino moko bozo mona Alexis Tambwe Mwamba o bandeko lelo bazo benga Petit Mobutu aza na CV ya mabe. Mais lelo baponi azala lokola candidat ya Sénat na compte ya FCC. Tokotalela bango na système lisu likola lisu bukaku kila buka monila. Betune ba ou différence yena. Tokota na kati ya siège ya IDPS to solola na mwana mboka Chole na mituno biso tokotuna ye na mituno bino pe bandeko bozana poto bozana monde entier bozo mituna. Par rapport à nyonso to ezoleka tokota na kati to sola na Chole na pesi mbote na base na ngai ya IDPS na Londres président Chibaba Benda Koko Pangasudi Bikou Lebrun Francky Frank base ya IDPS na Londres nde makambu nde bozo solola bien parce que bozo soutenir Jerry Kobetox olingaka Jerry Kobetox ko soutenir eka na mbongo Dieu ata na ko partager ba vidéo et ça la bien. Joli kusala depuis États-Unis, merci beaucoup. Toko tarakati, to solola, nande ko Chole. Voilà, très chers abonnés à Congo Check TV, quand on a salaki annonce Libanda, na ibsibino na yena siège ya IDPS parti ya pouvoir, tozana mwana mboka Chole, oyo bo talaka ye na différentes télévisions ebele, et puis surtout na chaîne na biso Congo Check TV, lelo to solane on a lobby to sola Libanda. To bo mona au secret. Tika to pesa Chole Mbote. Bonjour. Bonjour papa journaliste, bonjour na bandeko nyonso, bandeko nanga di progrès, bandeko nanga parlement debout.
combattant IDPS ya libanda, c'est ça qui fait la force de l'IDPS. Bambote na bino nzamba pambola bino. Bien habillé. Merci beaucoup ezaka mawanzambe osomona IDPS c'est ça le rôle la partie moko. Tu senti pouvoir. Te pouvoir te. Félix aza mal éduqué te lokola Mobutu ni Kabila. Félix aza bien éduqué ataka maboko na banque pour na koyiba mbongo te ko pesa ba combattant. Félix ati ko sala ngo ata mokolo moko te na pesa likamo moko peut-être ko sekandeko jour ba député provinciaux ya IDPS ba bimisi ba sénateur te to bima na balabala. Général Kasongo ayo ko mona biso albike président république azana posa azwa ba leader po ba kekuta naye. Parmi bato ba kenda ki biso ba fils mukoko ba président Théo to kenda to kuta na président république. Tango to so kuta na président république to so sepela ke ne to moni président muto na muto ko zonga tana $100 na poche. Papa so zaina monga transport mbelo zongi makolo. Aloba vraiment albike mbongo ya Congo eza pona ba combattant mais eza pona ba congolais nyonso. Kaka ndenge boya ki ndenge bosala nini to zonga. Papa na Félix aza muyibite. Mbongo l'état siko obimisango par quel compte? Ako expliquer na peuple ke nini? Ke na bimisa mbongo na pesa ba combattant jamais. Zonga na makolonie ya papa na beta pied banda cité de l'Union africaine ti parler makolo vimba. Donc on comprend vraiment que IDPS est en train de lutter pour les changements. Voilà, merci. L'entrée de Jeto Kota, le pays où était le président Fachi, dans le moment de la campagne, dans le moment de la campagne, il y a la campagne à Mabé, mais l'autre moni, Basso Zelaye, France, Belgique, Turquie, Japon. Lilo Bano Kozani. Lilo Bezali qui est basé qui va aventurer, faut dire la vérité, faut appeler les chats par son nom. Babongisi na bino frère. Babongisi biso nini, ba français balinga qui te Félix Tshisekedi comme président république. Ba belge balinga qui te Félix Tshisekedi as la président république. Mais le lolo ko nzamba confondre bango. Bazana choité. Ceux qui balobi qui va tarder. Félix a avancé dans le bango de perdre. Ba minéré ba raté parce que Congo est béni ensemble. Congo est ali pamboli pour le monde. Monde a ko chapa tete na gestion Félix Tshisekedi mboka na ko avancer te. Yango ba boni que non malgré les erreurs commises na ko bimisa fayulu mais le peuple a bel et bien voté Félix Tshisekedi comme président de la République. Donc on continue la vérité des îles na lokuta. Non, la vérité des îles est égale à Félix Tshisekedi l'homme. Alors to kende ko lukai. Papa et loko siko ngana sepela France à travers ministre na bango Jean-Yves Drian. Wa ministre Affaires étrangères français à ça la déclaration qu'on n'y est pas résultat président Félix Tshisekedi. Mais tout surtout quand boya kitina Kinshasa le bageno, mais c'est le président pardonne-moi, to zalaki ba miyibi, to linga to yiba ba minéré na pétrole ya Total à travers Martin Fayulu, mais to monika ke non to kokite limbi sabiso Félix a limbi sibango mbala moko batie micro ke nembo kutana Félix Tshisekedi Jean-Drian Olobinin. Alors non, en Félix Tshisekedi il y a la personnalité d'un chef de l'État. Mais en regardant Martin Fayulu, je ne vois aucun portrait d'un chef de l'État. Donc c'est que ça vraiment que non, makambo to le bagame ba français bazon ni make na Martin Fayulu il ne porte pas le portrait d'un chef de l'État. Voilà. Ouais. Voilà, alors comme ça la balle en boka Sengo, j'espère que tout le monde le longa akamwaki France, Belgique, Turquie, Japon, le bengi mo konzamboka oyo asili ke la bango pe mo kolmusuto zaka bo alobela ka bango ka ke presse bo sala makamna bino ba France 24 ba ne ko nié ba ne ko ba ke Martin Fayulu a monté en puissance boye na boye mais sali malam to koti. Mais papa na yebi bien par rapport à France 24 et ba RFI tozo bango ba yaki awati avant l'élection seulement avant le résultat. Tout le monde a ba journaliste ba Christophe Wanozola wana ba Marc Parlement ya France 24 wana ba yawa to takina ba on a 4 sièges. Pourquoi vous blaguez avec le président Félix Tshisekedi? Pourquoi vous parlez de mal de Félix Tshisekedi mais quelqu'un qui est mince, qui n'a jamais violé, qui n'a jamais volé. Ba yebisa biso ba mon frère. France 24 na RFI et ça société commerciale. Moïse Katumbi a ko pesa mbongo ebele pour to sala publicité ya nani ya Martin Fayulu. Bango moko na kati ya siège nzambe likola zo mona ngai nazo constater. Ozolanda. Donc bolanda ka ba déclaration frantala be mission hollandaise ko ba ndeko na biso bazo kita na siège boy. Oyobi information à la source. Ba France 24 ba RFI et ça ba chaîne moko commerciale. Soko zana $5,000 na yo pesi bango sala publicité na nga basali. Lokola Félix Tshisekedi ba $5,000 mo na ngo ebele. Mais aza mutu moko pesa mo te pour na publicité na ye. Po biso tout ça la publicité, il y a leader na biso. A qui pèse $5,000 pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, yo moko ça la publicité na. Talanga moko lelo en personne na ça la publicité à Félix Tshisekedi. O a pèse nga le côté. Ozoland. Félix Tshisekedi azalo ko ba Martin Fayulu te. Ozoland ndeko nanga. Félix Tshisekedi azalo ko la ba Adolphe Muzitu te. Félix Tshisekedi non plus azapé le ko la ba Jean-Pierre Bemba te. Ozoland. Papa talana le ko la ba to le ko la ba Bemba. Ba travailler na régime Mobutu. Ba travailler na régime ya Laurent Désiré Kabila. Incapable ko tia ata siège ya Malunga. Tala mutu lokola bana siège te mais ça un enseignement ndeko moko boye na sera Mobutu ayebisaki tia na MLC wana
kende lukate bato basala soki ya bamakamba mikanda lupango moko na MLP te MLP aluaka lupango moko siko bakabola ngo na rideau bazwa batola mabaya babeta ba triplesse mabaya bakabola papa po cameraman na biso atelemi ata mbele atourner abeti immeuble oyo plus de 24 bureaux na kati ya immeuble ya IDPS biso nyonso tozana ba bureau ngapena na bureau ananasi so ye wana okutanga mesa na bureau na sala musala pouvoir ekomisi bino lolendo te biso tozako loba depuis tozalaki na opposition ozolanda papa tozako lutter depuis tozalaki na opposition tozako yebisa Kabila ke Kabila si n'est pas notre frère ozala mandefu apembe oza Rwandais zonga na Rwanda tozako loba ngo kaka te papa et loko moko échanger te tozo continuer ko loba lito IDPS azako bundela ezaki esprit d'un état de droit état de droit yango ezokota il faut la liberté d'expression ezala nde tozo loba mais vous parlez en respectant la constitution la liberté n'est pas un libertinage voilà maman alika musiko nga na yepena ko luko lelo c'est comme si on est mwana mboka Kabila on dirait c'est comme si alingine ka Congo te bato yo bazala ba mandat bato mandat d'arrêt bato bataki ba kombo na bango epa ya Bosco Tanganda kuna bato baza ba kombo na bango za salité lelo ba désigner Alexis Tambwe Mwamba lokola zala moko ya plateforme na bango FCC akozala président ya Sénat IDPS bozolo bani ta wana eza problème à IDPS nanu te papa eza problème d'abord ya peuple congolais bato musu ba ka koleka na eka IDPS osala nini peuple congolais sirebino Alexis Tambwe Mwamba akoleka te basali na bango ba déclaration que aza candidat na bango biso sigo toso c'est la jour ba dépôt ba candidature ezobima yo ke ko déposer candidature biso pe to pese mode to bima na balabala to kene na parler du peuple l'article 5 ce n'est pas mon frère journaliste ce n'est pas le problème du président de la République c'est le problème de la constitution et les lois de la République l'article 5 de la constitution stipule que la souveraineté appartient au peuple congolais. Nous sommes au peuple congolais. Nous aimons notre pays. Nous aimons les valeurs républicaines. Tolingite un aventurier comme Alexis Tambwe Mwamba, akende kozala président, il y a institution munene lokola Sénat. Ça on n'accepterait jamais à aucun jour. Tozo zela lokola basa benga e petit Mobutu. So bazongi wana zalo kwa petit Mobutu. Te bazo benga petit Mobutu te au moins système na Congo ezanine. La majorité des politiciens congolais sont mal éduqués. Au moins Alexis Tambwe Mwamba mal éduqué. Kabila ye moko mutauti na Zamba mal éduqué. Aucun na lamuka Martin Fayulu mal éduqué. Vous êtes journaliste d'investigation. Est-ce que yoka déjà que famille Martin Fayulu bazala na papa na maman na baleki naye? Jamais. Nazo le belo ato boy no ko nyima poza journaliste au milieu du village. Papa na maman na mona. Mais yo papa ne ko mone wapi? Ba politicien congolais yo kaka Alexis Tambwe Mwamba botama na mandima. Maman ne na papa ne nani ayebanite. Oh Martin Fayulu mutu madidi mutabandundu. Maman ne na papa ne nani ayebanite. Seul politicien à Botamona Yebana, c'est Félix Tshisekedi. Je suis de Bandundu, mais je connais que le territoire de Félix Tshisekedi est Zaï Kabeyaka. Parce que son père nous a présenté son fils. Ozolanda Papa Nanga. Naebi, il est du Kasaïe oriental. C'est clair. Ozolanda. Sa mère, c'est Marthe Kassalou. Son père, c'est Tshisekedi Wamulumba. C'est clair. Mais expliquez-moi, quel est le nom du père de Marthe Fayulu et de sa mère? Non, des aventuriers. Batumoko Bautina Zamba. Multinational pour détruire la République au détriment du peuple congolais. Donc ndeko bokondima candidature na yete nenge bozo assurer bana poto po bana poto ba binanga tunena biso chole. Est-ce que jo wana kolekate peuple congolais Alexis Tambwe Mwamba akolekate. Tozana ko se préparer ndenge nini to ko contrer ngo po biso na IDPS tozana idéologie mo to lo baboy. La mort n'a rien, la mort n'a rien. Mais vivre vaincu, vivre plus longtemps sur la terre, dans des malheurs, des souffrances, la famine, c'est mourir deux fois. Mieux vaut mourir que vivre dans les malheurs. Il y a un principe de l'IDPS. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mourir ces jours-là pour empêcher la candidature. Il y a Alexis Tambwe Mwamba. Et deuxièmement, peuple congolais, Lamuka est opposition, Lamuka va créer qui a un peu de la présidence république. Ozolanda, Mundele a sali déjà sondage à comprendre que la majorité na RDC c'est Félix Tshisekedi avec 54% par rapport à résultat et à la structure ya munene ya monde après ça qui na combo ya Bercy. Mundele a tali que en Félix Tshisekedi il y a la personnalité. En Félix Tshisekedi il y a le sérieux. En Félix Tshisekedi il y a l'honnêteté. Kotika un homme honnête à la tête d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, c'est chercher son développement. Qu'est-ce que nous devons faire? Tolukato créer un opposant. Un aventurier à Martin Fayulu, quelqu'un qui vient nulle part. Mais Mindele va créer, les Français va créer, les Belges va créer.
pour que IDPS soki bazobanga IDPS soki aza na tête à pays makambu ya koyibaka pétrole sili Félix Tshisekedi akiti na Union africaine alobi à République démocratique du Congo nous allons travailler une opération gagnante. Vous gagnez et le peuple aussi fait quoi? Gagne. Mais système ba dictateur ba leka na monde oyo ezaki système nini? Les peuples perdent, vous faites quoi? Vous gagnez. Na tuerie, na ba massacre. Yango Félix alobi niet avec ce système. Vous gagnez et le peuple aussi fait quoi? Gagne. Yangwana ba miyibi lokwa na mokili baza ebele balengi. Babito luka aventurer. Nde ba kenda ko luka aventurer madidi. Nde soko tangi accord même à Genève. Voilà. La constitution le biboye. Les mandats du chef de l'état papa journaliste est de 5 ans. Mais l'accord à Genève ba Martin Fanto Simbi au bord, on a un mandat combien d'années? Il y a 2 ans. Ça c'est quelle comédie politique mon frère? Toko kende wapi na mboka na biso. Yangwana ndenge IDPS litine za la lit moko chrétienne. Nzamba lobi na makomina ye. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Toute armée forgée contre vous sera nulle et sans effet. L'Union européenne a telle mission armée. L'Union africaine a telle mission armée pour détruire l'IDPS après la mort des grands leaders. Bango pour bango le quoi Tshisekedi a koufi, kotika Félix Tshisekedi passe à la présidence de la République, tout détruire bango. Alors, basali système nini na lamuka. Baluki na bachak ba province, baluki ba leader. Baken Équateur baluki leader au bangala ba yoke la comme Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba topé son mission. Kende na ba Équateur yebisa bangala que mulu ba rozo pouvoir te. Bakiti na province nanga bandundu. Baluki aventurer ya Adolphe Muzitu. Baluki aventurer ya Martin Fayulu. Baluki aventurer ya Messe Matungulu lelo à se repentir. Nde tozako bengo onyo to changer to bi ozoki na komona Messe Matungulu. Ozolanda papa. Bazui bango ba faire descendre bango na province nanga. Balubi bino ko boza originaire bandundu rabandu boyeba ni mingi. Félix Abima président république bolo ba ke batabandu bo voter mulu bate mulu ba rozo pouvoir te. Bakena katanga balubi Moïse abatasana innocent na politique. Ayebi na politique ayeba na pona mazembe. Na si mama zembe non Messe Moïse Katumbi yebisa bagatange mobimba ke mulu ba rozo pouvoir te. Donc élection elle est d'une manière tribale en 2018 papa je vous assure. Pour voter Félix Tshisekedi oza muta province mususu. Uyi so za makila makasi lokwa babiso ba trésor. Ah bon? Nous avons même comme solo tribalisme les gars na ninga osanate. Mais to bata campagne preuve à l'appui papa pour nous ça bana poto que biso to ça vraiment makila changement. Et na moment d'élection ba yaki ko attaquer ngana palais. Oh, na solo belo vérité. Yom na solo banzambe likola ça. Ba yiko to akenga na palais, ba yiko yebisa nga ba bi o mutabandu ndazo ba nini oyo baluba ba konyate lokola bankaya ça. Ozolanda papa. Or que ça qui diabolisation pour détruire la République. Il n'y a qu'un seul homme sérieux qui peut amener les changements au Congo. Et actuellement, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. To tambola mumbele mobimba. To tambola lemba mobimba. Pour expliquer au peuple congolais, boye bato wuti wapi, tozo kende wapi. D'où vient Martin Fayulu? D'où vient Adolphe Muzitu? Ou bien que le peuple congolais basagana nebele. Mboka au Congo so ezaki atana bande kona biso ba marocain ba tunisien. Mais les mutu lokola Félix Tshisekedi faut basalele et que comment bazo adorer. Ah bon? Oui, mais il parti lokola IDPS. Mais les basela bango que comment ba adorer bango. Ozolanda papa nanga. Poko tane longi lokola ya Adolphe Muzitu. Et c'est que le peuple oh lokola ba peuple ba maghrébin to benga bango. Comment les longi lokola ya Muzitu. Et c'est que ko bomaye parce que parmi les gens qui ont volé ces pays, c'est Kabila accompagné de Adolphe Muzitu. Il était premier ministre nommé par ordonnance signée par Joseph Kabila. Et depuis quand il est devenu l'opposant de Joseph Kabila. Comédie politique na Congo metolobi abupia na comédie politique, il faut être sérieux pour na la politique. Yango somo na IDPS azoke na ba politique mo teke pour président république lelo azagara de la nation. Akolo ba abesho le boluka coordonnateur ba président ba parlement de Bunyos. Boluka bana force de progrès, boluka ba structure nyonso ya IDPS. Boya boso ba mbongo banda oyembelanga. Mais Félix Tshisekedi asala ngote. Potoko banda koyembele ndule na ndule ndenge Martin Fayulu beta ndule. Mais Félix Tshisekedi be à quoi sert bon ndule beta maka chaque jour. Et leader a temili bosa batu ndule ndombolo wapi. Après vous allez à la présidence de la République. Voilà, négocier les dossier à papa Nabiso Alexis Tambwe Mwamba. Est-ce que vous avez lobo à lobby wana? A cause ça que Sénat est la première institution en Mboko. Est-ce que Sénat est la première institution en Mboko? Papa, attention ni nazara. Papa, on se monte à on a le baba terme mususu bino bata poto bolo bako fingate. Mutako loba makamba bo il faut être un imbécile. C'est un imbécile qui peut parler comme ça. Un homme honnête ne peut pas parler comme Alexis Tambwe Mwamba. Il faut être un imbécile, je répète. Comment est-ce que la première institution, selon la Constitution, et le Bible, c'est la présidente de la République? Et toi, un homme d'État, la Sénat, première institution de la République. Mais il faut être un imbécile. C'est un imbécile, mais ça Alexis Tambwe Mwamba. Un imbécile du genre. Je vous assure, peuple congolais, bon taxé que Kanda. Pourquoi nous allons attendre que principe, en tout cas, il faut être un imbécile pour parler comme Alexis Tambwe Mwamba. Pourquoi? Parce que la Constitution a eu le but clair que première institution de la République, c'est la présidence de la République. Mais comment est-ce que M. Alexis Tambwe Mwamba, la Sénat,
Et c'est la première institution. Il faut être imbécile pour raisonner comme ça. Il n'y a que des imbéciles pour raisonner comme Alexis Tambwe Mwamba. Donc, peuple congolais, balingi ba memela biso politique moko ya mbutu mbutu po Félix Tshisekedi azala agité. Mais Félix Tshisekedi azana grâce moko particulier nzamba pesa kiye. C'est l'Exode 13. Place on nzamba yipsi bana Israël que gardez silence. Je combattrai pour vous. La meilleure arme au Félix azo salela, c'est le silence. Et silence à Félix Tshisekedi et aboutir biso to kende na prière le 23. Prière wane salini, le bouki FCC. Prière wane salini, le memi Matungulu na repentance. Soko tangi communiquer à M. Matungulu papa. Okolobaki to uchi musika na mboka. Mboka o eteka makala. Mboka o kenda Matungulu azolela. Alors peuple congolais pardonnez-nous. Peuple congolais bolimbi sabiso. Parce que na Genève to kenda ko teka nde Congo na ba français. Na Genève to kenda ko teka Congo na ba belge. Mais gloire à Dieu, à la tête du pays, il y a quelqu'un honnête. À quoi sert bon, moi Freddy Matungulu, Nazalaka na motema mabena muto a gagné l'élection. J'aimerais pas que Dieu me pardonne et que le peuple congolais aussi me pardonne. Félicitations M. Matungulu, nous aussi nous vous pardonnons. Voilà, merci beaucoup. Moi Namboka Shola Lobara Malamu, j'espère que Bolandi par rapport il y a Maïo to tout naye, on a ndeko na biso papa na biso kulutu na biso Alexis Tambwe Mwamba oyo batangi kombo na yeti na ndeko Bosco Tanganda mais tozo comprendre ngana cité nazo soa na bana mboka bazolo baka ke boki réponse balobi ba kolekisa Alexis Tambwe Mwamba te a posé candidat. Deuxièmement, le président de la République a quoi accepter que quelqu'un qui a des sanctions au niveau des États-Unis, de l'Union européenne, a une institution monnaie de la Sénat. Bon, ça n'a pas le peuple congolais, parce que la politique, il y a baise. Va créer le mot pour maquiller les alamans. Sois calme, le silence va les détruire. Alors, tout le monde sait que tout le monde a une photo, na VK. Bakangina, kulutu na biso baati le kweb. C'est que ma solo a déjà cessé. Ouais. Mais c'est vital quand même remarquer Berrer na sala parce que Azapena Berrer rebelle. Mais ce n'est pas le moment que le Bamabé a directeur pour ça que l'homme très important. Alors là qui Moutaliboso a ça la repentance c'est ça qui vital quand même. Pour papa journaliste esquisse pour to pour ça moi boye merci papa journaliste esquisse bazo yemba awa. Na kende tala précisément banani bazo yemba que Félix allié 3 millions na mona mupanzi boye vie madidi o babengi Martin. Na tala mpanzi boye na moni vie caméra o babengi vital. Basimani balobi ke Félix allié mbongo. Mais Moutaliboso ko se repentir. Mon directeur respect oyebi ke biso to lingako mingi. Mais ça histoire pour peuple comprendre la vérité. Mais Moutaliboso ou ça la retrait la signature Zainan. Caméra lui j'aimerais pas. Félix allait gagner 3 millions. Biso de to lingato kosele et d'ailleurs, je retire la signature pour soutenir la candidature du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Yango zo mona il faut respect belé na directeur caméra. Parce que caméra ninga zawana na ndimite na 2023 au postulé. Akotika la ka sima Félix Tshisekedi pour soutenir. Osolanda na ndimite ya mwana muto boy ya lobi ke ngana ko postula ka ngate bo lukelanga poste ministre ou premier ministre Félix Azwane chef de l'état to ka attaquer ponani o alobi bon et maintenant il aloba bongo na lobi Félix biso to ko sakata c'est là comme on en 2023 caméra a postulé a soutenir toujours président Félix Tshisekedi donc peuple congolais moi to attaquer zate le passé parce que peuple congolais bazo benga biso ebele caméra ozo mona lelo na ba Congo so ba photo Félix Tshisekedi te pona caméra po nazo le vérité c'est l'histoire ba bindiki ni Félix Tshisekedi yo ke sangana na caméra za traité Félix Tshisekedi lui l'amour du Congo et du Congolais. Bon, à quoi sert beau caméra en 2023 à Libaya contre Félix Félix? À Libaya et Sengeli a soutenu la candidature. Il faut pas solo là-bas négocier, talaka bati ba négliger na PPRD. Bata PPRD ba piller mboka oyo. On ne pas considérer papa batu bati que azana ça 9 députés. Deuxième force na FCC. Deuxième force na FCC. Balingi ko négliger. Bon, biso lo ko na IDP to na posa ba force. Biso na kati ya mboka to na posa ba force pour mboka na biso ke liboso. To moni que malgré bati pe aza parmi ba voleurs qui ont pillé ce pays, mais il a la force. Mais oki malobana lobi. Oui. Abina kena ngana ngambu ya peuple. Ngambu peuple ya wana yipsa FCC za ngambu peuple te. Ta FCC za ngambu peuple te. Ya ngambu bana. Eza ngambu ya ba Rwandais pour détruire la République démocratique du Congo. Ah bon? Je vous dis. Continue na onde. Le FCC c'est le camp des Rwandais qui lutte contre les originaux, les origines, les Congolais. FCC. Tala, peuple congolais, tala, il faut boyer bagamalamu que Félix Tshisekedi a un niveau et un raisonnement moussous. Félix Tshisekedi soit azaki mal éduqué le la Kabila. Soit azaki mal éduqué le ba Martin Fayulu. Mais le Congo est la moto. Oh, maintenant sur le bela, l'éducation Félix Tshisekedi à lui, il faut respecter la constitution avec ses principes et ses procédures. Donc ça qu'est molo mais on a dit discours na en Angola peuple congolais. À l'obi na Congo il n'y aura pas les intouchables.
oyibi mbongo l'état basali nini bakongio mais to luka lwa mo ndeni na ko conserver bataille de pes po ba ku febele ata sali mo rende ni to ko épargner mais oui mais balité belé ouais to le but ma intouchable les insultes t'es intouchable azate mais bato basali était ben intouchable bazalate et sengel to lati bango stati moko boy ndenge ni to ko protéger bango bazala côté ata sali mo rende to ko kangé 2 jours mais to libérer nan po asali que changement ko ta mboka bon donc pendant Yves Sabino que non IDPS n'est solité pour Namboka oyo. Et sengeli, on va pas combattre nous sonner battre mi boy. Et sengeli chaque moto à la héros national. On va passer par des gonanga force du progrès battre mi wana. Na ba ressources so ba lo bagini. Ba combattre IDPS na ba coupe force du progrès ba yo kanate. Kabwani, ozo kanate. Ba leader du progrès bango wana. Siko bana ba kota ba aner. Ba kota ba kasho. Siko yo ya po Félix comme président république sindo la bango. Papa boko bonga na vie de mois ebele. Boko bala basi ya kitoko ya danger. Nazo biso makamba solo mboka oyo ko kende liboso. Donc Congo na biso yo échanger nango aba le tribalisme aba le haine la haine ethnique considérer ndeko no muluba ko ndeko nayo ndeko no mungala ko ndeko nayo parce que maman moko na niveau ya Bruxelles maman Martina Benginga ndeko na utaki tika pazana bana misatu akomi na ville kikwiti bandeko nanga bandondo babomi nazo pesa information réelle maman za na Bruxelles maman info yango ekomi mutazo me tribalisme wana nani komo nani Martin Fayulu nazo lebelo même bemba za tribalité même matungula za ne tribalité mais mutu azana un azosala politique na kanda ya mutu comme on est Madidi Martin Fayulu or to sali sondage to bike congolais azala ka boyete nga na yebiso na saka saete et je ne peux pas jamais accepter ba négatif na mboka nanga s'il y a des erreurs il faut accepter que il y a des erreurs et s'il faut arrêter Martin Fayulu faut l'arrêter d'ailleurs naza originaire bandu na yebi territoire na été na yo kaka za muta bandu et na moment ba campagne électorale zo sali maboye baninga bazolo batana langue na bango na langue na bango ya zolo baté ya kitena kata di kikwita zo beta lingala. Qu'est-ce qui prouve qu'il est de Kikwit? Le Kolanga na muta Kikwit, moulé tu bila beki Congo bampagne na moi Kikwit, vraiment pas na beno, mon bunda idiot fa 100% des pères et des mères. C'est ça qui prouve que je suis du Bandundu. Voilà, merci de komina suka mwana mboka shole, likanisi na onini na asir ba mituna nyo surtout bande watuna biso poto yaki kozwaka actualité par rapport ya candidature et pelisi moto makasi oyo, ba bibova na kimia. Bakolekisa été liloba no asuka la bana mboko nyonso bana liloba suka papa nga na IDPS nzamba pesi particularité nanga eza ko lutter contre le tribalisme ozomona liloba suka na lingina isa peuple boy même na kacha bible nzambe aponaki 12 tribus na kacha Israël na 12 tribus wana bango nyonso sala bango te basala ba roi alobi na souveraineté nanga lokola nzambe na choisir tribu ya Juda ndeko sala ba kontina kacha Israël et pesa ki polémique également pour la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs partis politiques, mais Dieu a choisi un homme au nom de Tien Tshisekedi Wamulumba. Message à ma casse pour Ndekonanga, au outil Mbujimba, au outil Kassa, au na IDPS, au yepoza Mulubate, au yepoza na quand changement, au na quand vérité. Donc au yepoza Mulubate, en tout cas, et l'oro wana longola, soko ye lokolo e Muluba, en tout cas, tous les autres sanctions natiba, tous les personnes n'angoika sanji, bon que ça la va faire à Baluba. Au yepo na changement. Ceux qui pas outil qui quitte, au outil ceux qui wapi, considérez Muluba que as frère na au Congolais, vous partagez le même sang. Donc nous devons aimer les uns les autres. Abat la haine ethnique, abat le tribalisme. Avec Dieu, nous vaincrons. Talaka nzame nega yebisi Tshisekedi wa Mulumba. Mobutu que vous voyez aujourd'hui Tshisekedi, ne vous en faites pas. Vous ne le verrez plus jamais. Maluba wana lelo ekokisami. Bana Israël ba komi po ba traverser mer rouge. Batala simaboy ba moni ba char. Ya Pharaon et Zolanda bango. Nzamba beti Moïse. Alors Moïse, ne vous en faites pas. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, oui, vous ne les verrez plus jamais. Peuple congolais, ne vous en faites pas. Félix Tshisekedi, c'est un cadeau vient du ciel. C'est Dieu qui nous a donné ces cadeaux-là. Nous devons bien les protéger. Et Nzamba fait si Félix Tshisekedi boy, gardez silence. Je combattais pour vous. Malgré diabolisation à Genève, malgré Kindoki à Genève, tala lelo lamuke panzani. Batika lika de tribal, Mujito na Martin Fayulu. Et Panzani nango déjà. Il y a un Nzamba yoko yebisa Félix Tshisekedi. Parce que vous avez gardé silence. Nzamba lobi sunini. La mouka que vous voyez aujourd'hui, les FCC que vous voyez aujourd'hui, Félix, ne vous en faites pas, vous ne les verrez plus jamais. Au revoir, M. Kabila. Au revoir, Martin Fayulu avec la mouka. Que Dieu vous maudisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse le président de la République et Dieu bénisse le peuple congolais.
Merci beaucoup moi Mboka Chole. To komi na suka, j'espère que vos yeux oyo maesenga ki bozwa parce que biso to kitaka na terrain, to zuela rabino ba information, to sa la rabino musala yango to senga na bino, ozu vidéo ko zala égoïste été, partager na WhatsApp, na Facebook pa ya mondeko. Bon continuer ko pesa biso confiance na chaîne na bino Congo Check TV, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox DCS de la presse, na ndima bo benganga Taliban, po bino pe boza ba pangiste. Merci beaucoup. On se retrouve dans l'émission Koya. Baza ba pangiste. Baza ba sénégalais parce que to comme na biso na suka parce que na moi histoire muke tout le monde boina mona président Tshisekedi wa Mulumba tango za na petit national bi papa nzaleleke belé lukela ngata moi $1000 na kende kota ba Sénégal na luka pétrole na tekawa nde première fois na raconter mate fa na Sénégal donc aza origine ba kuna ba Sénégal na kutane na somba vraiment pétrole na to solango à la prochaine vraiment merci bye Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo